bino nauti na musala sangongo kilo sangongo somo elekeli bo moto na ngai bo mande circulation ça nauti musala toza ernisi ko 19h40 kabona kaba message sokota ba message sokota eza na musala na bitene ko simba phone soki kaka na silisi mama la famille ba familioise na kosa bino te na soti na bino vidéo bonjour nano bonjour bonsoir ba joyeux Noël na bino en tout cas ba joyeux Noël ba bonne année pe lisusu na bino la famille na loba mingi te poso loba mingi baba mama be serande I like to talk too much mama be serande like to talk. La famille, excusez-moi pour moi makelele, je suis vraiment en route. Donc je me te dis na lukana koti sa vidéo avant na komandaku. Donc avant bus na ngaya na koti sa na vidéo révocation lisusu. Familioise dina choudi. Ba péchaleur vers ma joyeux Noël la bide elle est le 29. Nzamba bateli biso ba famille loye tokokoma jour J moins. Belinda Kandi la patronne, de gros bisous à toi. Jemima Mavungu, Belle Candy, Esther MM, ma soeur dit notre mère. C'est quand on dit, quand on voit, on sait. Donc, Tolanda. Tolanda vidéo oyo. Ma télévision journal ngate. Bonjour à tous, vous regardez l'édition matinale de l'actualité nationale. L'information principale de ce matin concerne le gouvernement. Un décret officiel a été rendu public dans la nuit. Monsieur le ministre Vini Malundu a été révoqué de ses fonctions. Aucune précision détaillée n'a été donnée sur les motifs. Cette décision prend effet immédiatement selon les autorités. Un remaniement gouvernemental partiel est désormais attendu. Les réactions politiques commencent à se faire entendre. Plusieurs observateurs évoquent un tournant stratégique. Le successeur de Vini Malundu n'a pas encore été annoncé. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Familois Focus. Restons concentrés sur Bellevue TV. 2026, nous allons toucher le poumon, toucher les reins, toucher les foies, toucher tous les organes. C'était l'édition matinale. Toute l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux. Excellente journée sur Bellevue TV. Bonjour à tous. Vous regardez l'édition matinale de l'actualité nationale. L'information principale de ce matin concerne le gouvernement. Un décret officiel a été rendu public dans la nuit. Monsieur le ministre Vini Malundu a été révoqué de ses fonctions. Aucune précision détaillée n'a été donnée sur les motifs. Cette décision prend effet immédiatement selon les autorités. Un remaniement gouvernemental partiel est désormais attendu. Les réactions politiques commencent à se faire entendre. Plusieurs observateurs évoquent un tournant stratégique. Le successeur de Vini Malundu n'a pas encore été annoncé. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Familois Focus. Restons concentrés sur Bellevue TV. 2026, nous allons toucher le poumon, toucher les reins, toucher les foies, toucher tous les organes. C'était l'édition matinale. Toute l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux. Excellente journée sur Bellevue TV. Mais mukolo oye comme ne siko eloko ya bande koluka so sa zui au seka suste aninga la chose qu'on vrai o ya zalaka eza réalité batamuki équilibre nzambe ntata ngata sonde ma pesi nga sale kena dominer yungo nga na banda wa biso te nzambe na lina makambo wana te nga lito koka na baninga luzito eza oyo mona mais o eza katsa mutu mama o koko o sonde profondeur motema mutu te muta mukili lelo na tan auto komi ya lelo oyo mama ato sale bola mu nyonso cause la retourne.
ntango azalaki na mongo te aolakisa bino comportement wana te. Mais ntango sikoyo azwi eloko oyo bandeki koluka sikoyo boyebi comprendre qui il est moto apanzaka bato. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas l'homme. Je suis désolée. Et alors nous avons mené à profondeur à mitema bato. Yana mutu mususu oya pana aoseka. Mais mukolo oyo comme ne siko eloko oyo bandeki koluka so asazwi aoseka suse. Alinga la chose qu'on vrai oyo azalaka. Eza réalité bata mokili. Équilibre nzambe mtata ngata. Songe ma pesi nga sali kena dominer. Yo ngo nga na banda wabiso te nzambe na lina makambo wana te nga lito kokana baninga. Luzito eza oyo mona mais oyo eza akatsa mutu mama o koka o sonde profondeur motema mutu te. Muta mokili lelo na kama oto komi ya lelo oyo mama ato sali bola nyonso cause la retourner. Tango azaki na monte aolakisa bino comportement wana te. Mais tango sikoyo azwi eloko oyo bandeki koluka sikoyo boyebi comprendre qui il est moto apanzaka bato. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas l'homme. Je suis désolée. Ko sabino te o eza piège te na utina musala to ke 20h siko 19h45 na ozela bus na nga na telemika na re bus awawa na moni nini o bachie awa babi o mutabungisaki iPhone Pro Max mutabungisaki iPhone Pro Max muto ya ko izongisela bango ngo bachie pe na numéro bon pese 20 000 rands. Oh piège te ngata na lokote kwa ozongisa. Mama ezambe. Mbola ndangate oza ba stress abusala. Tale longa stress. Nzambe ero baninga bana ba live. Le 29 yo wana ero 19h OK 20h. Na lokomi ata afouete ya musaya ndako. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qui l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bella Production, ba fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer ba artiste ou ba sepeli si bango po ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci, basalaka yango bango moko batu ba complainant qui batu ba discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa. Ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya +33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp okozwa biso pe tokope sa yo ba détail nyonso oli. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit o eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso o ezo sunga biso pona ba santé produit o eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga ipona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango
alobi non esenge na ngai na partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo ekokomela yo santé eza yo bien te ozala problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nzoto pasi makolo pasi ozokoka koskende me mosala te ozala problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Ozala problème ya kyste, problème ya myome, problème ya stérilité, problème ya fragilité, problème ya problème oyo sa santé na yo ko hésiter te au contacter nga na numéro na ngai. Ozala problème oyo basuki ezokatana, ozala problème ya po produit na biso zo aider biso pour na santé pe beauté na biso. Ozala problème nini ezo déranger yo ko hésiter te prostate ezotumbisa yo ko hésiter te nini ezotumbisa yo benga ngai produit oyo eza kosunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais projet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo restaurer santé na yo ebikisa yo produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Maman Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya problème na biso problème na biso yango eza nini problème na biso yango eza problème ya santé eza maladie oyo eza kati na biso maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, hernie, maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya produit na biso ya naturel produit oyo ezali complément alimentaire produit oyo ezali 100% naturel produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo
produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sans la mignonne au Bongolia. Oh, zéro. Le bezala kina 10 senado au Bongolia. On a un. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.